batie wana bazwi koko kimpa vita na mwana zaki na Mkongo batie bango na kati ya moto wana ta batie moto bando pela dia azoyemba azosika mazoyemba na mwana moto epeli bamonaka mbala moko moto emata likolo donc mopepe moko ya donc moto pena flamme ko emata donc ye na mwana wana bamata mais avant akufa wana baki no boye bakango mwana oyo akozonga ngana kiyeme mwana akozonga koko kipafeta mata na mwana wana do bamindele bakoni wana batumbaka na bamona corps ya koko kipafeta te bamona mote kwa mata na corps na amata na corps na ye bamona ka bakoni etikala kaka wana ti na ndenge Alfonso pe ale nini royaume Congo eye kopanzana na mort ya Kempavita esalaka vraiment miracle makasi mobulu ekotaka ti suka nango mpe Alfonso ayeki kokufa koko Kempavita akenda ndenge wana apart ye tozalaka mpe na koko mafuta avant Kempavita ya koko mafuta yepe ake envoye bamiracle akosakana te bakata ye motu solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyonso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique lavage auto pe entretien ya mituka ezwi bongo solution awa na pine korpa epa ya vie korpa mwana ya poto ya tongo oyo amaîtriza masolo botala bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact na idéologie bazobeta yango mai partout de façon que engenga ekoma propre awa ta mutuka na yo epalolamaki couleur elongwe ndimela ngai ke soko enango awa à travers ba produit basalelaka ekozokela couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango epa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa epa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola chassis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine korpa epuis tosala so bapneumatique na système ya mikili tosala bapine na machine na bademonte pine epuis tobomba bapine na bameshe bameshe elingi oloba nati sete mbamo tolongo sete totie meshe na ndenge système ya mikili bana poto bayebi biso na maboko te wana bakoda balabala ya biso c'est pas comme ça mais tosala na bademonte pine bamachine ya pine eza kuna bademonte pine ekodemonte pine ekomonte pine gente ekobeba te tosala na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo ouais Kakebeti c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe Didier Masuki Andy Chou Narcisse Desaron Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Pibi Et cela d'Ama Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Pibi Et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Pibi Et cela d'Ama Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Pibi Tikunaga na za kuye biso Tikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avidi public Tikunaga ko kilema tukinde Faf kilelo ndiko Izande fe Faf kilelo ndiko Tuko sepela Nimo coupe Oye bunenga Avidi public Ebinga kea Bamisise kwa komedien Tikukumo Abidi Pibi Didier Masuki
avec du public, chez Didier Masuki, avec du public, Didier Masuki. avec du public. Bonjour, bonjour, chers amis internautes. Merci encore une fois à votre bokoko ezali penza nini eloko ni babengaka bokoko tokosola yango ensemble na ndeko na biso Kongo Alenga toyebi ke mingi baboyaka mpe papa Simo Kimbangu tokomeka mpe na nzela émission koaborde sujet oyo tokoka kotuna ye qui est papa Simo Kimbangu. Est-ce que papa Simo Kimbangu il est Dieu ou aza prophète ou aza ndenge nini? Et avant papa Simo Kimbangu aya banani oyo bazalaki avant papa Simo Kimbangu tokomeka kosola yango ensemble dans la émission Aouti Allemagne. C'est vrai, ça c'est la famille. C'est mon grand frère. À cause de inapercité quand même si autant les Guinéens Didier Masuki, mais il faut quand même, le la connaissance est belle, de profiter connaissance naïe, tout à vocabulaire na peuple congolais. Merci à vous, na pesu ambo de belle, maman Paulina, mon thème papa congolais na desulanga, na pesu ambo de belle, je profiterai au pesa et à papa Eli Mananga, mon thème ya mère Ogi Nzati, la personne à Motebele, la personne moté na famille, famille Masuki, sans oublier à ma femme Nadine Masuki, Oyabim Konga Didier Masuki, Alpha et Omega, il y a Didier Masuki, na personne à Motebele, la personne moté na bana nangai nyonso, na bana nyonso walika pe na vie publique, c'est vous allez bino nyonso dans le monde entier, vous êtes tellement ebele yebaka solika na vie publique Didier Masuki apesio moté bandeko na ya micro ouvert na Lausanne na pesi no mbote M001 Masaro na pesio ba mbote ebele William Tshisekedi na pesio ba mbote ebele vraiment biso tout lebo Oscar na pesio ba mbote ebele mon grand frère Rive Kono le pape de la SAP na pesio ba mbote ebele. La question de Masuki et la réponse à Negonabiso Kongo Alenga. Bonjour, Kongo Alenga. Bonjour, Didier Masuki, Mobali Amonde Fapembe, mon thème Nadine Masuki. Vraiment, en tout cas, merci Nayo. Merci na Bandegono sur la vie du public. Kongo Alenga dans la Suisse, avec Kakanding et la Kanakota, mon frère Didier Masuki. Tokozonga boete nega lobi que nos photos sur la Makamotali Bokoko. Donc je suis là. Ba réponse nanga ba question na yo vraiment en tout cas mbote na bande kono surtout balanda rapé Bokoko ba yindo na Kongo Alenga TV. Merci Matondo mingi. Merci papa Kongo Alenga motuna liboso tonga toyeba. Bokoko ezali nini? Parce que belé sobi Bokoko ba raisonner on a ndenge na bango. Pendant nous Bokoko ezali. C'est la sorcellerie. C'est quoi pendant nous poké ba congolais ba oyeba non. Bon, Matondo mingi na banzi bandeko bazolanda biso balanda biso na bokebi. Bon, au moni prononciation tant to lobaka Bokoko. Bato ba mona rango déjà kombo wana Bokoko. Lokola mundele a se a regla biso ba mona ka kombo wana za ka pendezo. Ezo bima bien te na monoko na biso. Mais ce to lobby culture to coutume. Dans un mot français, biso ba sepelaka. Bokoko ezali de balobaka kibo biso. Donc batuna mokili babota na kibo bango. Biso toza batu mwindo toza na kibo biso. Donc na kati ya kibo biso yango moni bokoko na biso ezali toza na ndenge toliaka, toza na ndenge to raisonnaka,
toza na ndenge oyo bakoko na biso batikela biso parce que bokoko ezali do bancêtre na biso do bancêtre bango batikelaka biso bahéritage oyo yaleke biso to hérité yango na kati ya bokoko na biso soki lelo totali lelo mpo tozala na connaissance ya biloko ya kolia eloko ya liboso nano biloko ya kolia mpo nzambe ntango asalaka mokili oyo tobengi mpungu tulendo apesaka mayele epai ya bakoko na biso bayeba sekret ya zamba zamba eza na basekret na kati ya matiti banzete nyonso eza na kati ya zamba nzambe apesaki mayele na koyeba nzete oyo bokoki kolia na nzete oyo ekoki kosalisa bino na nzete oyo bokoki kolia te do bakoko na biso bayebaki sekret wana yango sikoyo biso ntango tozali koloba bokoko toza kohéritier héritage ya bakoko na biso yango tobengi yango kibo biso donc na kati ya bokoko na biso toza na ndenge toraisonnaka toza na ndenge tokoyeba nzambe na biso akeli biso mpo mokombo ya nzambe ewuti epai ebele soki otali lelo biso tobengaka pei na biso comme congo kongo elakisi eza nzambe kongo elakisi nzambe moto apesa kombo ya kongo kombo na ye koko nzinga koko nzinga donc koko nzinga na reine nzinga bazali donc koko nzinga oyo apesaka kombo ya kongo ozomona donc reine nzinga ye azalaki reine kombo na ye mpe azwaki kaka kombo wana ya nzinga bango babima avant papa Simoki Mbangu papa Simoki Mbangu papa Simoki Mbangu aye nsima aye na ba 1700 mais bango bazalaka avant 1400 neti koko nzinga azalaka avant 1400 mais biso toyebaka ye te donc baza bancêtre na biso bakoko na biso yango tolobi ke kibo biso il faut toyekolaka yango toyebake non bokoko eza kindoki te bokoko ezali héritage ndenge mpe bamindele baza na kibo bango baza na kibokoko na bango soki otali kibokoko na bango bazo koyeba bakoko na bango nyonso to oyo bayaka oyo mpe batikela bango héritage koko nzinga na reine nzinga bayi mwasi na mobali bien te koko reine nzinga ayaki mwana mwasi donc ye azwaki royaume mpe na kati ya mabele ya congo akomaka mpe reine otomona koko nzinga azalaki reine mais koko nzinga oyo ya kala ye nde moto apesa nkombo ya congo ntango basalaki badécarrage na bango bayaki na mabele ya congo mpo azwa siko mabele ya congo moto apesaka mabele wana nkombo ya congo eza koko nzinga donc bokoko eza kindoki te bokoko eza héritage oyo biso fo tolinga yango mpo yango elakisi biso mayele bakoko na biso bayebi sekret ya koyebaka epondu fumbwa madesu bokoki kolia yango ekobota manioko bokolonda pondu ke na se bayebi ke no mbala wana na se baliaka yango bayebi mpe ke nzete wana ekoki kosalisa yo mpona maladi biloko wana nyonso tu bakoko na biso bato batikili biso yango eloko nini okongolenga esalaki biso bacongolais royaume congo en fait totikaki bokoko na biso tokomola na mingi mindele nani asala influence wana mpo toboyaka oyo ya biso moko bayindo mais tondimaka ya mindele konéglige ya biso mo bato pourquoi eni tomonaka oyo ya mindele leki ya biso bayindo mpo tobosana oyo ya biso tondimaka ya mindele mpo tozomona lelo bonzambe tokosambelaka mindele bamemeli biso mais biso mo bokoko na biso mingi baboyaka mo bon omoni aliénation mpe ekota eza na kati ya afrique mobimba soki otali lelo omonake non moto ya liboso baroi ebele baleki eza kaka roi nzenga kuvu te parce que biso tokoma kolobela kaka roi nzenga kuvu na 1482 ntango bamindele bayaki ke roi nzenga kuvu bayaki kokuta en tant que roi mais avant roi nzenga kuvu tozalaka na bakoko nimikangala bazalaka mpe baroi ya kala koko nimikangala mais oui baroi nyonso surtout bazalaki parce que l'époque ya kala bato baosala bamiracle makasi ezalaki mingi baroi bazalaki na babengaka bango banani na français bon tolobaki no bato bazozala pembeni ya roi ocomprendre badepte ya roi donc bango bazalaki na baconnaissance makasi
connaissance spirituelle. Spirituelle. Donc, il va avoir un peu par roi. Roi peut être chef dans bango, donc il y a plus plus connaissance à ma casse que le gabango. Donc, il y a un passage, surtout passage. On va dans la pembe naïe, bah je PCP maïe. Mais sur le tel au monde là que non, na époque kala pour tout lendo, auto bengi nzambe. Abanda ko tinda ba messager. Ba messager, bango là auto benga lelo neti ba envoyer. Donc bango ba ko ya un esprit ya côté ya pe ko sala ba miracle. Donc na kala ba miracle ezala kalango oyo tango la kimbango tuna yete. Fumu kimba yena te. Donc yango na ko loba donc bakoko na biso oya kala tsuko pourquoi babosanaka makambo tali spiritualité parce que mundele tango ayeko kuta nzinga kuvu na 1491 ayeko sala ki a baptisé royaume ya Congo parce que nzinga kuvu andimaka zo baptême ko so baptême moi no baptême pas mundele yango pa ya ko isaki bokoko na biso ba voilà parce que soki ozozo baptême omoni moto apesaka baptême donc il y a ça supérieur il y a moto ozozo baptême voilà. Je comprends. Parce que yo fuka meti ya zo peso baptême, ya za la connaissance, ti ya zo peso baptême wana. Yo fuka mi ndeka to zo ba baptême na ba catholique partout. Moto zo peso baptême, ya yebi secret église zo peso lo baptême. Parce que ya za la connaissance église wana. Yo so zo baptême, oyebi to za ignorant. Ndenge pe zinga kuvu, ko fuka maki, mundele o ya pesa ka e baptême, abotola e bokonzi. Parce que ya za ki super nzokande nzinga kuvu aza roi. Mundele oyo apesaka nzinga kuvu baptême. Aza na puissance était devant roi. Ozo comprendre mais ya fukamaki mundele ona tie loboko a baptisé que non banda lelo au nom de Jésus yo komi membre ya christianisme. Allez, directement bo continuer sur nzinga kuvu et kwesamaki. Nde ngwana bato balobaka teka bokonzi parce que ndimaka baptême. On a loi, on a logique, il fallait nzinga kuvu, ndenga zoki baptême, il fallait roi ya Portugal. Yépe, ndeko na biso moko ya Congolais pe ya Congo, a baptisé pays. Pour ça l'échange n'est pas balobaki. Mais ce qu'on biso ce qu'on a quand on baptisé roi na Portugal. Azara quitté. Donc le roi nzinga kuvu zoki baptême, a teki bokonzi, à la zu mwana na e Alfonso première au mwana le boso nzinga kuvu. Nzinga kuvu atindi na Portugal. Agne ozwa bama agne koyekola kozwa sikoyo baptême pena bien penza ya christianisme na Portugal. Nde sika oyo bokoti na biso ekwesama tango kwesama na 1491 place nde sikoyo nde nzinga kuvu ayeko regretter. Tant que regretter ba sage nyonso surtout dans ma messager n'époque on bazalaki ba monaki yango contre place ndenzenga kuvu ateka bokonzi première ayi ko se rendre compte après ka teki bokonzi tant bazo yebisa ba kina ça ne makanzo na teka nazo kitira ba sage ba yebisaki ye ba sage bazalaki ba seke tete yo ko zwa batemti yo ko boya fo boya batem ya boya ki alingita bino fa zwa batem parce que to yebite loko ni ya ndimelaki parce que ba kosaki ye tokopesa yo minduki wala mindele bazosala minduka bapoudre wana tokopesa yo ya ndimi nzoka nde eyalaki koteka bokonzi première eloko ya liboso amonaki ateki bokonzi amonaki esclavage ebandi esclavage ebandi bakomi kokanga bato bakomi kokenda bango ntina oseya kote ya mwanda kuna bakomi omema bango ti preme babato eyaki wana ntango bamonaka yango ye kuta yaka te po parce que ya musika côté ya konini banza Congo mais bateau ya liboso oyo yaka po ezwa ba esclave ezaki na croix ya Jésus batiango pena croix ya Jésus tout ça bateau na lelo ezali eza na États-Unis ezali bandeko bele même so bakoni na ba Google bakomi ba premier bateau oyo ya ba esclavagisme à royaume Congo bamona que croix ya Jésus eza wana. Donc à partir de wana nde bango bakanisaki ke christianisme o mindele bayaki nango ezali ya bien mais premier fruit ya christianisme yaki yango wana le temps yo teki bokonzi na yo yebaka ke royaume na yo ekosala escalade donc ekokufa nde bamindele biti na bango ezalaki badétruire
royaume et puis mindele ti bayaka wana ti po bakutana na nzinga kuvu bayebaka na wango biso bayebaka ke biso toza na baroyaume kuna na se parce que soko otali makambo ebele mpe elobamaka te mais so otali me biso totalamo na allemagne roi ya balima ya balima kaka roi na bango ya kala ya allemagne wana ya deutschland azalaka na aigle boye azalaka na aigle mpenza teke ya aigle mais ezalaki na symbole ya aigle wana parce que biso na royaume ya congo ya nimi kangala tozalaka na aigle oyo akovandela nimi kangala na mapeka nimi kangala aigle nimi kangala azalaki na puissance ya kosakana te roi wana bamindele basala barecherche mpona koyeba comment c'est possible royaume moko bezalaka na afrique bautilisaka aigle sine oyo aigle bamindele bakoma nango eza ya royaume ya congo eza sine na biso nde roi na biso moto azalaki kozala nango nimi nkangala ye moto azalaki kozala na sine wana baaigle na ye wana ntango roi ya baallemand ekocomprendre ke non bazalaka na royaume moko ezalaka na afrique centrale il faut tosala tu toboma yango nde esika sikoyo basala barecherche ya koyeba ndenge nini bakokóma te na royaume wana nde batinda sikoyo batuti baya bakutana sikoyo na roi nzenga kuvu depuis 1400 ba 1200 mais ti baye kokóma na 1482 nde baye kokuta sikoyo baroi wana bakufi nde baye kokutana na nzenga kuvu nde na 1491 nde baye kosala babaptize royaume ya nzenga kuvu babandela na ye moko roi soki deya roi azwi bateme presque bino tu fo bozwa bateme babandi ozwa bagene babandi obaptize bango bazuzu baesclave bakomokende na bango royaume babandi kokufa nzenga kuvu na susi wana nde yango ebomaka nzenga kuvu aye kokufa royaume na ye mwana na ye wakendaki na portugal azwi bateme kuna azwi bacour accompagne makambo tu ya christianisme azongi azongaki nde place aye komonaki sikoyo aye kokutana na grand messager oyo tobengaka mama kimpavita ozomona nde mama kimpavita sikoyo aye kotelemela ye roi wana alfonso mama kimpavita atelemeli ye ti na ndenge alfonso so asali susu je baboma koko na biso kimpavita donc Alfonso Kasali baboma eko batumba ye nzenga kuvu te ezalaki mwana wana nzenga kuvu sa akufi na ba 1600 ba 1500 1600 nzenga kuvu sa akufi donc Alfonso bakomi kowela royaume entre ye ondire na neve na ye biloko moko ya ndenge wana parce que na époque na biso akala na Congo central so oyebi kaka ba époque ke neve azalaki na puissance makasi na yo mwana par rapport à moi donc noko donc neve balingaka koma roi na kati ya royaume nde omonaka yango wana moni bafamille nyonso ya nzinga nkuvu famille royale tu bapanzanaka bapanzana mosusu bake kuna mosusu mpe bakesala royaume kuna mosusu mpe bake boye bakoko kongolo oyo akenda kosala royaume ya baluba baza famille ya nzinga nkuvu bake asali royaume mpe kuna ya baluba bamama bakoko mbangala azalaka libele moko ye bauta na famille wana bauta doki famille mpo famille ya nzinga kufu yango eza ewuti tina bafamille nimi nkangala bafamille wana ezaka famille royale ewuta bakote ya bazimbabwe bayati na royaume ya congo non kasi congo toyokuta yango ezalaki zamba ezalaki toyokutaka bapikime bapikime nde toakofanda na bazamba na kati ya zamba wana sikoyo biso babantu tobandi koya touti na Egypte tobandi oya bamosusu bauti Soudan mpo parce que Egypte oyo tomonaka mindele eza Egypte oyo ya kala te ya kala yaki biso bato mwindu toye bazimbabwe tobandi opanzana tobandi okita ti toye ti kota même baethiopie oyokaka baethiopie Éthiopie eza pena donc biso bakongolais donc yango ozomona ke no bafamille wana ya nzenga kuvu epanzanaka
bato nyonso tu bakomi baptisé baoyo baboyi kozwa babaptême bakoko na biso ya kala bandima bakufa donc baboyi na ye kozwa baptême babomi ye na okufa na ozwa baptême olingi nini alingi akufa bamati so na bato babi soko olingi kozwa baptême ondimi soko boyi baboki noseya bareke baleyo bandima o yango ozomona ke no bakoko na biso batikalaki bakobelela milimo bakoko na bango oyo baboka na mai il avait de messager neti bavitakanga koko vitakanga grand messager voilà bango nyonso to bake bamessager batindami ya nzambe eza teke no bandoki te baza batindami baenvoye baye koteya liloba nzambe basala bamiracle ya kosakana te andimaki bana bakata ye mutu bakata ye mutu likambo toyokaka mabakipa vita bakufa ki aloba eloko moko ata botrahir nga bozoboma nga bomwana oza kati na nga kobima akolobotama na nord ya congo ezalaka solo ke ye wana nde simo kimbanga abotama na congo iso yango ezalaka solo bon na ndenge bakoko bayebisa biso histoire ya koko kimba vita okomona ke non eza miraculeux na ndenge ke koko kimba vita ntango bamindele bazolinga batumba ye batindi mindele bazolinga batumba ye donc bamindele ntango balingi batumba koko kimba vita batindi bato mwindu eza mindele te me batindaki bato mwindu kaka bakongolais bakongwa mpo biso obengama bakongwa batindi bango bakende kozwa bakoni banzete bazwi banzete basali yango en cercle mpo bakotisa ye na kati batomba ye batie banzete parce que mutu mwindu akomaki déjà aveuglé aza koyeba su te akomi dirigé par l'homme blanc donc bake bazwi banzete batie wana bazwi koko kimpa vita na mwana azalaki na ye na mokongo batie bango na kati ya moto wana ta batie moto ebandi opela ndi azoyemba na mwana moto epeli bamonaka mbala moko moto emata likolo donc mopepe moko eya donc moto mpena flamme ko emata donc ye na mwana wana bamata mais avant akufa wana baki no boyebaka yango mwana oyo akozonga nga na keyemi mwana akozonga koko kipa vita mata na mwana wana donc bamindele bakoni wana batumbaka wana bamona corps ya koko kipa vita te bamona yango te po amata na corps na ye amata na corps na ye bamonaka bakoni etikala kaka wana ti na ndenge alfonso mpe nini royaume congo eye kopanzana na mort ya kimpa vita esalaka vraiment miracle makasi mobulu ekotaka ti suka nango mpe alfonso ayeki kokufa koko kimpa vita akenda ndenge wana apart ye tozalaka mpe na koko mafuta avant kimpa vita ya koko mafuta ye mpe ayaki envoye bamiracle akosakana te bakata ye motu abibi tokoboma yo be tokata motu abibi okata na bino motu bazwa motu bakata sadiso tokobami mundele banolinga te amona banvoye wana bayebasaka bamiracle mundele azolinga mais mundele aolinga te mpo parce que ye azolinga adétruire royaume wana bato tu bakoma koobéir na makambo na bango il faut bayokela bayebake no jésus azali envoyé selon ndenge bango bayaki nango jésus azali nzambe sikoyo bango bazotala babini mais jésus aza nzambe ndenge nini bango bayali na jésus ya mondele aza nzambe il faut bosambelaka ye soko boyi babomi yo ti ekomaki bakomi kocorrompre bango kopesa bango babiloko mpo basambela kaka jésus bacorrompre bango ti tellement kokufa ya bato elekaki mingi na kati ya royaume bamindele bacomprendre ke bato mwindu bacomprendre ke no fo totika tondima kaka oyo bango bazosala yango moni biso bato mwindu tondima jésus na makasi ozo comprendre donc tondima jésus en forçant donc baboma biso
batumba biso baenvoye na biso nyonso nzambe atindelaki biso baboma bango mpo baefface toute histoire ya l'homme noir biloko nyonso ezalaka na royaume ya nini palais royal ya nzenga kufu tout bamindele bamema yango eza teke bakokuta biso tozanga bandako totongaka bandako deja mbanza kongo ezalaki capitale donc ezalaki ville moko modéré na époque wana donc mindele na époque wana bango bazalaki kaka ndenge omonaka na poto awa na erope awa bazalaki na eloko te donc ntango bayebaki komona baroyaume wana tozalaki na baroyaume ebele mais royaume oyo ezalaki pourcent ezalaki royaume congo mais tozalaki mpe na royaume ghana ezalaki royaume ghana royaume bene ezalaki royaume mali royaume mali ezalaki mais bango tout mutu royaume ezalaki ya monene bazalaki korespecte royaume congo donc eza neti lelo ndenge tomonaka awa omoni baroyaume ezali ya na europe awa oyebaka ke baroyaume nyonso ezalaka na europe eza balma bango tout baza balma oui tous les royaumes eza na europe ce sont des allemands mais grand royaume na bango tout na europe awa eza royaume ya angleterre mais bango tout chaque année baya kokutanaka na allemagne donc la reine d'Angleterre peut bango tout allemagne oui oui ok ce sont des allemands il y a Belgique il y a Danemark il y a Espagne bango tout il y a Angleterre baza balma c'est nous comment les ngana tuna ndenge oloba mingi na bemission na yo to sambela bakoko na biso ndenge to kosenga pa bakoko na spona osambela ndenge ba biso asambela ka Jésus de Nazareth boye pa bakoko na so ndenge to kosenga pa bakoko na to sambela nini to senga nini e pa bakoko na biso to kosambela ba mukoma bon et pas bakoko na biso omoni bakoko na biso bayebaka nzambe na ndenga nature nature yango monaka lelo mindele babombaka basecret mais bango bongo basambelaka nature ça ouais ozo comprendre ça c'est vrai bakoko na biso ntango bazalaka na Égypte baza kosambela moi soki otali na bapyramide omonaka moi eza kosignifie même batango na babengi yango bailluminati wana ezali mundele aye kochange forme ya diabolique mpo achange système mais moi eza kosignifie nzambe parce que lumière nzambe batalaka toujours balobaka ne lumière eza moi po moi aza moko mais angalaka esika nyonso donc bakoko na biso banda kosambela so balamuki na ntongo basengi na moi basengi moi apambola bango po ye buta apesa lumière akotisa lumière kati na bango apesa bango mayele basambelaka mabele parce que mabele biso toniataka ye me mabele amemaka mokumba nyonso to ya bato na mokili mituka bacharge nyonso eza toujours likolo ya mabele to bakoko na biso bazali kosenga mpe na mabele basimbi mabele basengi mpe na likolo yango ozomonaka soki otali bapriere mingi ya babundude ya Congo bakoko na biso ya kala me bafumuki mbangu avant sambela fo atala moi me baenvoye na biso nyonso to ya kala oyo bazali koya bakoko tiatia bazalaki bakoko tiatia ye kuta mata na matadima yo amata akenda bonti na amata akenda tuyebisika kenda te akenda azonga su te koko tiatia amatila ni mama ba osambela ou bien ni basoda bano bato ntango baye telema basoda bazali koya mpona bamiracle banda kosala kobikisa mpe bato baza koya azwaka asimbaka bato basimbeka na bilamba bana mibale basimbi ye bazalaki 10 amata na bango likolo bamata likolo soko basi na bango basenga babi tiatia okena mibali na biso wapi koko tiatia azonga akita so na se na mibali na bango atikili bango mibali batikali koko tiatia amata lokola moto akenda ndenge bakenda azonga so te na matadima yo nzete moko eza tika bahistoire bile matadima yo eza place moko historique siko biso lokola to ignora bakoko na biso wana yango monaka toza na pasi banzala mpanda baza banvoye na biso baya mpo na biso do tobenga bango banvoye
mais ce sont des messagers. Nzambe atindaka po bango bapesa biso ba message na mayele kobikisa pe biso atiaka esprit donc na kati na bango. Donc baza teke baza batata pongo tulendo. Non, tata pongo tulendo amonanaka te. Même Fumuki Mbango aza Nzambe te. Oh, c'est là non yatina likamo bien. Papa Simon Mbango aza Nzambe te. Mais l'église mangisi balobaka aza Nzambe. Bon, Nzambe ezali na tata Nzambe azali. Comment ça? Biso toza ba Nzambe. Tata Nzambe nde Dieu le Père. Oto bengi mpungu tulendo. Ya mona na kati. Ni envoyé moko ou bien Kipavita ou bien Koko Mbangala ou bien nani aloba ke no ngana za Nzambe te. Même Fumuki Mbango atreke koloba te ke ya za Nzambe. Ba ke mbanga se ba message preuve place Fumuki Mbango abe ya za Nzambe te. Papa dangi na lobango no. Nzambe aleka fumbu. Non, Fumuki Mbango azali envoyé comme ba Kimpavita, comme ba Vita Kanga. Bango bayaki pona koteya biso liloba ndenge chemin bakomema biso pe bazo sala ba miracle pona kolakisa keno ndenge Nzambe asalaka kati na bato. Bato bakoki kobela ya kosisa malade wana même na pays mobimba. Parce que na puissance wana. Vous comprenez? Donc puissance ya ba Fumuki Mbango yango wana. Mais Fumuki Mbango jamais akoki koloba ke ngai nde ya lobaki ya za ntumwa. Ta bazo sambisa ya lobaki na za ntumwa. Ntumwa ya nani? Ya Nzambi ya mpungu. Munu intumwa itata Nzambi ya mpungu tulendo. Donc nga nazali motindami ya tata Nzambi. Ba religion tokoki kosangisa yango te na ba envoyé. Même Jésus a pas bamendele. Soko tali omona ke no basango église catholique o memeli biso Jésus na Afrique. Dans le monde mobimba. Yo so mona bango balobi que Jésus a dit. Non. Non. Balobaka fils de Dieu. Vous comprenez? Alors, muta comme si Jésus Nzambe lelo ezali l'église Pentecôte. Tant que bimi et yen Afrique et bano sala makambuti ne to comme l'église Pentecôte yango ça lelo ba groupe de réveil. Vous comprenez? Ngo bango ba comme que Jésus a Nzambe. Mais non, Jésus a Nzambe te. Jésus, ce n'est pas lui le créateur du monde, jamais. Quand on a l'histoire, on est tombé dans l'histoire de Congolais, Moutoumine a vivant dans le monde avant Mondele. Oui. Mais comment Moutoumine a vivant avant Mondele, mais il y a Jésus comme Seigneur et Sauveur. Kasero to le bat. Mondele, basala ki neti Moutoumine. Na ba recherche ya ba koko na biso ka Anto Diop. Oza ki grand chercheur ya biso bato mwindo. Ba grand chercheur oyo basali pe na ba recherche makasi ko na biso ba no Anto Diop. Mutu mwindo a viva 136 000 ans. 136 000 ans na monde to ka biso moko. Yango mona na ke no Europe biso bato vanda ki ya liboso. Bato mwindo na Europe oyo. Asie, partout, Australie, biso bato mounou. Pour te vendre que 136 000 ans. Donc, tu comment que belé, tu vends qui après, ba mindele ba komi koya. Mindele ce ko ba kosa biso te, ba en Europe ba yaki awa à partir ya makaku, to bota makana ba gorille, ba to mwindo, ti suka nango, ta ba ni koya en Europe ne ba no changer ba poso pona malili. Malili oto mona ka ndenge Nzambe ka ndenge sala mokili changer nango te. Ndenge ka ata biso lelo toza sutu te bato ba oya na 3000 ans. Ba okuta ka Afrique za ka moi. Koto za ka malili. Et ko changer te ozala ka boy. Oui, c'est vrai. Température ko changer moi moké, oya kala na oya lelo za moi nete lelo tozo mona ke temps susu et hiver oza makasi par rapport à hiver le kaki. Mais moi, je suis même année, quand je suis là, hiver, je suis là chaque année. Donc, 136 000 ans, tu vas bisomo. Après, je mindele, bayekoya. Alors, race, tu bengi mindele utawa. Vous comprenez? Bani ko lobati. Ko bimsa ba vérité wala. Ba tout ba bimsa ba vérité, ba boma ba.
Vous comprenez? Même par moi, Mindelo, ça va vérité pour tout le but Mindelo nous autour bazar mabé. Mais ba Mindelo mususu ba sala ba recherche, mais on comprend que nous donc biso ba Mindelo to route pas ba tout monde. Mais ba sala histoire mo ba lobi que non, il y avait des anges Satan kimaka na ba ange na ye, ba kitaka awa na si. Ta ba kitaka donc ce que ta ba kitaka donc ba ko kuta ba tout. Ta ba kuta ke ba tout, ba donc ba kuta ke ba na. Ah ba kuta ke ba tout monde. Vous comprenez? Ce que bateau mouine on a pas coûté que bango. Donc biso bateau mouine to comme ko bota na mindelo to bengo a Satan. To comme ko bota na bango. Ta to comme bota na bango, il avait des anges mususu ba kima ba kota na ba mai ba do ba kota partout. Ba mususu pe ba kima ba zonga. Mais biso bateau mouine to bota na race wana to bimisi ba race mususu oyo boti lelo zo mona ba race ekomi. Tango ekomi bakasi wana pa terre Égypte, tato salaki Égypte, nde yango tozomona ke tango ya Sodome et Gomorre eyaki parce que mundele aye kokotisa makambo etali Sodome et Gomorre. Mibali bakomi kobima. Ebandi kala. Mibali bakomi kobima nde esika oyo esengaki ke baboma Égypte. Nzambe abetisa mbula makasi oyo ekabola bakontina. Yango zo mona ke ba continuer salama mokili zaka nango globe na ngo moko epanza ne kaboma ndengola antodio pa loba ngo surtout ba papa obenga ba koko na biso ya kala o ba beta ba histoire wana ngana kuta na chance na kuta na koko mbana oya Congo Brazza tata boti George Mbana mais tata boti papa boti ndo kuta na oh là là koko mbana. Il y a des personnes qui sont sagesse wana yebisa ngai na ndenge fleuve na biso sala mais ezaki nango moke na ndenge kwa monene wana combien d'années ni ça mande kasi bato ta bayenda na Brazza kala ba ko katsa na bango ko katsa na kala wana fleuve ezaki nango ka moke mai ka normal ka moke bokatsi na bino bokatsi mais après par après allez et comme ko élargir comme monter comme ndenge moko ko monene papa mbana beta masolo koko wana koko mbana ayebisa biso ndenge mutu mwindu azalaki ndenge bakoko na biso bazalaki bobosa na bokoko te boyebaka bokoko na bino bokumisaka nde mingi bokoko na bino parce que puissance nyonso to ya mutu ezala yo ndenge oza boye ezala bapaster pourquoi ntango babalaka bakenda na kotimi so bayebi ke bokoko eza nango te donc bakokende jamais na ndenge ya kotimi basalaka mariage kotimi po wana parce que bayebi tina pourquoi bazonga ata mutu ata pasteur azo critiquer bokoko mais so ake kobala a utiliser bokoko allez ake mbala mo na bokoko faut les deux familles bakutana bakoko na basengi biloko baye kopesa biloko ba makasu kasi za bokoko donc bokoko na biso a respectango donc zomona ke bokoko za na biso nyonso tout. Merci chers amis bozo kaningi de kokoma les bazo panza porter puisque les Camboza passe na biso wa congolais si tu ba indo to négligeara penda coutume na biso mingi ngata ko masala ka émission pona papa Simuki Mbango zele belé oyo ba fingaka oyo ba loka boy boy mais bozo kaningi de kokoma les bazo panza porter to uti wa biso bato mwindo biso ba indo to uti wa ndele donc l'idée dans le cas d'Ayote, au moins bande ko belé to sala erreur pour la maman tali Fumuki Mbango. Fumuki Mbango azaka pour la bakimbange c'était. Voilà. Il y a pour le monde entier. Universel. Et puis Fumuki Mbango yeka kate mutaya na royaume do na mabele ya Congo. Ezaka ayete. C'est vrai, to pesa merci mina koko na biso diangenda. Parce que yé mutu a valorisé combo ya Fumuki Mbango pour yé bana mokili mobimba pour ça l'église kimbangiste c'est le comme universel bato surtout bato mundu surtout parce que dans la mingi l'église kimbangiste mais église des noirs ezali on peut bazolo ba makambo ebele on peut ya bosolo tout ça la bundu de Congo que son âme repose un peu papa na biso ne mwanda ntemi bazolo bela makambo ebele ya kitoko. Mais pourquoi baza kolinga te kozwa makambo oyo ya bunudia Congo pe bapesa ngo en valeur parce que bango bazoloba pena makambo ya bien bazoteya pe makambo ya bien et puis bazosambela ndenge bakoko na biso babandaki kosambela
parce que la logique biso bato mwindo biso ba congolais na logique ya ndenge pena oyo ya kibo biso tokoki kosambela Jésus te bandeko basambela na christianisme balimbisa ngai ya solo biso tokosambela Jésus te parce que kombo ya Jésus yango mutu ebomi tous les envoyés na biso kombo ka ya Jésus envoyé nous surtout envoyé na Congo soka yeka bandi kote ya babomi ye po nini il faut ndimela ka Jésus kombo ya Jésus et l'esclavagisme lelo soko tali Brésil ba noir au baza na Brésil ba uta na royaume ya Congo Haïti royaume ya Congo Jamaïque royaume ya Congo Amérique du Sud royaume ya Congo do royaume ya Congo esali Haïti Libéria il wana Libéria wa bango surtout ba uta wa ba donc ba boma royaume ya Congo pokaka na Congo ya Jésus. Alors combo à Jésus lelo to comme ba christianisme soi-disant parce que tu as devenu pour tous à la cate lelo au monde que non c'est vrai tu me mêler Jésus biso nous surtout tu me mêler Jésus mais ce qu'on t'a lelo en Afrique au monde que échec est dans ma casse na carte d'Afrique parce que ce qui mindele vraiment à solo combo ba me mêler biso à Jésus il y a christianisme Jésus a botamana à Israël kuna ayaki la Congo excuse ce qui y a solo combo wana ayaki combo moko oyo kopesa biso ba bénédiction il fallait tout la béni ce que tali lelo mona ke Congo eza ko sambela presque na Nigeria en Afrique ko le bango les deux pays wana zate donc toza ko sambela na ndenge ko sala te partout au Canada en Afrique noire no surtout toza ba chrétien mais ba mindele ba to pesa biso ACT que biso to bomba parce que bayebi que non ce que tali ba envoyer nous surtout bayebi que ceux qui to zongeli ba envoyer na biso donc directement to koma erré to ko sala biloko nous surtout parce que mboka nous surtout ce que besoin d'écrire te bon ça est l'autre voilà donc on le camp papa si mbanga loba ndela koma mutu moyo voilà la réalisation donc yango zo mona que non faut mugimbango so ba bomaka ye ezate que to mona mwaza faut que le ba vérité faut mugimbango ba bomaka ye po aboya ki kombo ya Yesu ozo comprendre ba bomaka ki pa vita po ani po aboya ki kombo ya Yesu po la ni ba bomaka vita kanga asalaka ni bakate mutu po aboya ki kombo ya Yesu c'est vrai koko mafuta ba bomaka ye po ani po aboya ki ba envoyer nous surtout babomaka bango mpona nini po parce que balingi te lokola ti tokɔta na aliénation wana ekɔta meme na bakonzi na biso bato bazodirige meme na bato bazodirige biso donc yango ozomona ke non fumuki mbangu azali envoye na biso aza motindami na biso biso fo tokumisaka ye po parce que porte na biso yango tunaki question moko ezalaki vraiment nécessaire ndenge nini tokoki kosambela tant tozosambela so ozosambela nzambe olamuki na ntongo faut kumisa nzambe tant tala ma public ça dit na bango expliquer bango bien ninga osambela voilà po parce que bato ebele bakomonaka ndenge bokoko na biso ezalaki ndoki te ntango ozosenga epai ya nzambe ntango ozosenga na ye yango ozomonake biso ntango tosengaka tobandaka nano na ye moko tata mpongo tolendo ya Congo ata oyebi na kombo mvidi mokolo eza ndenge moko parce que mindele bakabola biso langi moko atowaka nango ke Congo bakabola ngo lelo eye kokoma bachiluba so okena chiluba omona ke Congo eza na kati so okena ke Swahili po Swahili eza langi te eza tribu te pardon Swahili ezaka tribu te bandeko Swahili ezali langi oyo mindele bazwi ki Congo basangisango na kiarabe kiarabe parce que toza kosala béchange ntango anzinga nkuvu aza kotinda bato bakenda kosala béchange ya bacuivre na Soudan na frontière ya Soudan a partir ya wana wenze moko ezalaka ya monene kota basoudanais baoloba même mingi yaki kiarabe parce que bamusulman baganeka kote wana to
alors tant bazoya kosala baéchange ya bacuivre wana bape bango bamungwa babiloko bakende yango mposa à partir ya wana bakomi komesana ndeki Congo na Swahili esanganaka yango mona esala Swahili mais tribu Swahili ezalaka te toza na batribu ya bayombe toza na tribu ya batandu toza na batribu ya bayaka toza na tribu ya baluba mais tribu Swahili na mboka na biso eza te eza langue moko créée par les blancs les occidentaux po bakabola biso bon bapanza biso mpena ndoko babela kopanza yo na ngai tokokabola yo bazwi yo batindi yo kote mosusu kote oyo okeye wana oke koloba langue mosusu ochange mpe langue ekumo kaka ndenge wana okola bayaki na kuna baye basangisi bino donc ndele basala yango mpo baboma mpenza afrique mobimba ndenge bakoki kosambelaka alors kosambela na biso ezali ntango ozosambela il faut kumisana na tata nzambe ube okoloba nzambe upe okoloba mpungu tulendo biso bato bokoko tobelaka mpungu tulendo a Congo po a Congo ezali nzambe so tosengi tata yo nde okeli mokili yo okeli nyonso biloko nyonso oyo yo okeli fe ekumisaka yo nzambe fo moyo ekumisaka ye moyo ekumisaka nzambe po biloko na ye nyonso toyakela esobesaka na ye po ye soki alobi mbala moko bayebi ke non ye moto alobi po ye moto asala yango donc biloko nyonso fe ekumisaka yo moi sanza mpe minzoto mabele zamba banyama fe ekumisaka yo après osengi na bankulu bango fo babatelaka yo te bankulu banvoye okopane bankulu baza banvoye bango fo babatelaka yo po bango babatelaka milimo na biso po biso toza milimo to fo babatelaka milimo na biso bango lokwa baza milimo bayaki mpo babatelaka milimo na biso fo tosengaka epai na bango nzambe moto atindaki bango mpo babatelaka biso donc fe biso tosengaka yango moni bamindele basengaka epai ya baangelo na bango baange banvoye na bango bajean bapesapesa bakombo na bango na bible baza banvoye na bango donc biso mpe fo tosengaka epai ya bankulu na biso babatelaka biso après losambo nyonso babandaka nanu na losambo na ndako na yo te il faut bandaka nanu na makambo ezoleka na mokili so ozosenga il faut senga na bato baza na bohôpital baza na malade po satan atia malade na mokili malade eza makambo te ya nzambe wi punition nzambe moto ayebi seke nyonso tu mais satan atia malade bato baza na bohôpital wa malade mingi bazobela misusu ya bango moko te moto ababwakela ye alo fo senga epai na bango nzambe asalisa bango bakulu baesprit wana ya elongola maladi ya bato nyonso tu oyo babwakeli maladi osengi nzambe asalisa bango osengi nzambe asalisa bato baza na baprison toza na deux prison tozalaka na prison normale na prison ya molimo prison oyo tobengaka ya spirituel bato mingi omonaka bakangai na prison moko spirituel azotambola mayebaka te bakanga esprit na ye bakanga yango bakenda kobwaka yango na mai na sa nzete misu babwaka na bakanga yango na libanga biloko wana nyonso tu mpo balongola yo wana fo senga na bankulu na yo bango bato bakende kolibere yango balongola eloko wana sika batya yo mpo ozala libere fo senga epai na bango soki osengi epai na bango osengi epai ya bato baza na bapays de guerre bitumba oyo tobundaka biso bato na mokili eza soki kaka de sorte eza na bitumba ya molimo mpe na bitumba ya bonzoto il y a des guerres spirituelles omona babundisako na butu omona naza na bitumba makasi mikolo moye te mais kasi yango babengaka bitumba spirituelle alors fo senga na bankulu na yo ntango ozosenga na bankulu na yo bankulu bapesa biso secret meme kaka mai kaka ya pompe oza nango osimbi yango bo osambeli okotisi parce que toza baesprit biso bato toza milimo ezala paster aza molimo yo mpo oza molimo oyo yo kosala paster mpa kosala yango oyo paster akosala yo kosala yango alors tokozala na complexité ya bapaster zwa mai simba bo banda kosambela simba mai elobaki nzambe nasengi molimo sante ekota na kati ya mai wana esprit ekokota
obele bankulu na yo bako esili mai wana zo yango banda kotango na mai na kati ya ndako omona ndako ezala beni osambeli bongo esili après osengi mpo na mboka na yo nzambe apambola pays na yo parce que mabele ya bakoko wana batikela biso bakoko na biso bobatela mabele na biso po bino bato botikelaki biso yango bankulu bokengela biso na ndenge ya molimo bozalaka na biso osilisi osengi na bato oyo nyonso to bana na bapasi esili après osengi na libota na yo bando osenga siko na libota na yo priere babandaka te mbala moko nzambe esalisa nga okobanda bongo te nzambe esalisa nga naza na posa na bonga mbongo nanga funa zwa mbongo funa zala bien te il faut banana na bato baza na bapasi bazonyokwama po yo moko mpo oza na pasi tozala mokili ya masumu osengi na bango nyonso to esili apres ndenge na explike esili alebanda kotya priere na libota na yo obanda okase bakali nyonso tu oyo nyonso bato bazosala mabe ozosenga na bakulu babundela yo bakulu babundelaka biso yango nga na kamoko ata mosusu bapase ta balobaka ke non motu soki akufi na ye donc totika na biso ta na ntina moko te non biso bakoko na biso balobaki non motu soki otali mpe bie omonaki bakoko na biso akala ntango toyaka kala ntango biso tokona tokende bamboka omona okende na nsima ya ndako bokuta cimetière na nsima bakoko na biso bakokunda bango na cimetière na nsima bandako bazosenga so bango bazala likambo baye basengi na koko na bango akufa kala asengi oyo te oza na droit te non mindele basengaka mindele bacimetière na bango baclotira yango basenga balingi te bakangi baesprit wana ebima te donc normalement cimetière faut koclotire yango bakangi yango bakanga baesprit wana mindele bakangaka baesprit balingi te baesprit wana ebima ale bayaka koinvoke bayebi alo biso mpe ndenge eza wana doki il faut tosengaka epai ya bankulu na biso mpo bakufa na bonzoto me na milimo bakufi te jésus tozosambela ye lelo me bato tu nani ayebi te ke jésus akufa me bamosusu balobi ke jésus akufaki amataki likolo bon tokoboya yango te tokoloba te ke neza likuta topesa exemple neti koko tiatia amataka akende azonga mpe te kimpavita bazotumba ye boya vis-à-vis bato bazomona mindele bakima bamona mpena mpo mutu mpena ndo na moto amata azonga mpe te mais jésus mpe tokowangana te tolobaka te ke non to ignorango ke jésus amataka mpe te asekwaka amata te non mais problème ka ezali ke nzambe na mokili ndenge akabola biso atinda bato na barasi na bango banvoye na bango eza ndenge nzambe asala mokili soki atindaka mahome aya atanke arabe kuna na kati ya arabie saoudite kuna na palestine eza ndenge wana soki jésus ayaki mondele bandeko tokoboya yango te biso mpe banvoye na biso fo topesa bango honneur kimbangu il faut tokumisaka ye tokobenga ye nzambe eza ndenge ya appellation na biso tokoloba mpe kimpavita aza nzambe tokoloba mpe mama mafuta azali nzambe tokoloba mpe kimbangu aza nzambe mais aza créateur te po dieu de tout posa oyokaka tata mpongo tolendo amonanaka te aza nature aza mopepe aza moi aza tout selo banvoye nyonso baya jamais balobaka ngai nde moto na ye naza nzambe nakela bino na ye jamais eza na place moko te verset moko te ezali kezaki jésus azolobaka ngai nakela mokili oyo nayebi te soki bapaster bazali baotanga verset oke jésus azolobaka non que c'est lui le créateur ngai nasala mokili oyo eza ngai akoloba ngo na baparabole mais na logique boye moi je crois pas bango nyonso baza baenvoye nzambe aza nature nzambe aza moi yango mona bakoko na biso bakosambela moi mpo bayebi ke lumière mpo mokili etambola na lumière eza moi
ba Illuminati basalaka moi moi wana basalaka bazwi yango na Egypte bazwa kaka nde stratégie ya bapharaon nde bayakosala kuna ba Osiris nde bango barécupéra yango mais moi l'histoire ya Osiris ou peut-être ça va moi que tout succès à l'Ikamba Osiris deuxième version tu vois encore ta bozino à l'Ikamba Osiris ye sikoyo frère na ye Seth aye kokosa ye basaka je moko boye basala neti obi ndenge ezalaka na bamagie basali kesi neti bamaka cercueil kesi wana donc Seth abandi ye alali na kati ya kesi wana après quelques minutes bake bafongola kesi bamoni Seth aza su te alimwe na kati ya kesi mpo Seth abanda kotravaille mingi makambo ya bamagie ntango ya limwe sikoyo balobi kala mingi te bakangi susu baye kofongola boye Seth aza na kati ntango babimisi ye balobi na Osiris sikoyo ye akota ye mpe asala ndenge Seth asali balakisa place oyo aza puissant tant que roi ye mpe ake alali ntango alali nzoka nde basalaki ye je kolala ye aye akotaki akoti bakangi kesi babloke yango babloke kesi bazwa kesi wana bakenda nango babwaki yango na mai ocomprendre babwaki kesi wana na mai ya Nil na fleuve Nil mai bando mema yango Seth atikali leta bazo nani Osiris mwasi na ye azozela mobali ayaka te premier jour deuxième jour babi non bakenda kosala bagena ndeko na ye tutu mais en tout cas toujours yeba te eleko na eleki ye akotaki na kesi baye kodévoile secret ke babwakaki ye na mai bakangaki ye kesi wana ye abimaki te ale babwaki ye ale mwasi na ye wana pendant 30 jours mobali amwana te pendant 30 jours nde Osiris ake koluka kesi wana babandi kolanda nil mai wana ti komba mboka wantu batiaka wana bosa parce que nakoyeba su te komba mboka me batiaka yango place bakenda kodécouvrir kesi wana ntango baye komona kesi wana deja bapanzaki yango bangando bakataki liboko ya Osiris liboko bangando bakataki yango bamoso mosusu ya nzoto akufaki ye alors Osiris azwa nzoto wana ya ndambo wana mwasi na ye bazwa moso nyonso na ndambo baye nango ti na royaume na famille royale wana bavandisi yango 3 jours abandi kosambela asengi na dieu du soleil après 3 jours bakenda kofongola place batiaki ye Osiris alamuka alamuki me liboko ya kokatana me azongi mutu azongi mpena mutu donc iso ya Osiris ya mwana azonga mutu me liboko ezala te bazwa sikoyo libaya batia ye libaya moko boye mpoka kala baza nsima te batiaka libaya ekole ye na loboko etikalaki mpo quand même esalaka mwa moforme ya nzoto tout ça donc awumeli so na mokili Osiris ye kaka moto asalaki no bato babanda kolona omoni na ntango ya kala bato mingi bayebaka teke basalaka bilanga ocomprendre Osiris moto aya na makambo wana na monde Osiris ke bato il faut balonaka ye moto alakisa mindele omonaka mindele parce que na époque ya kala Osiris atindaka so basoda bayaka plus de 3000 soda bayaki awa na Europe mpona kokolonize mindele bayebaka te baki neti baobenga bango banani mpo bazali kolia meme baneige baeuropéen Osiris atinda basoda awa bakolonize bango balakisi bango ndenge bana kolona banolakisa bango bamindele ka baeuropéen c'est Osiris. Donc si on comprend Osiris, il était noir. Noir, bon, ari noir. Osiris ari noir. Donc ba noir, nani. Donc Osiris na Osis, babota mwana moko, comme na ye Osis. Donc Osiris na nani da Osiris na moi c'est na kenan. Moi c'est Osis. Moi c'est Osiris.
Moi, c'est Osis. Osis, voilà. Moi, c'est Osiris, n'a pas comme la mode moins compliqué. Osiris na Osis. Non, Osis. Ouais, moi si. Bah, bota moi na moko, comme on a Oris. Ah, Oris. Oris. C'est quoi Oris wana? Yé mutu, tant papa na Osiris a koufi. Donc, yé muta sala ba miracle ya ko sakana en Égypte. Oyo ka ba miracle oyo ezalaka ke ba mindele tango ba yeko zwa sikoyo ba sali ke ba kwesa Égypte ba dossier no so ba mikanda ba kutana na ba trône à pharaon ezalaka histoire ya Oris. Oris wana mwana na ya Osiris na Osis. Le mwana ba Osiris na Osis. Lek na kolutu. Baba na ndinga famille le donc yaya bali lek na. Oui oui. Ndeba bota Oris. Oris. OK. Oris wana yesu kwa sala ba miracle oyo au monde ba comment histoire à Jésus. Ya Jésus. Tout la histoire à Jésus, histoire ya Oris. Ndela comme ça histoire à Jésus. Ya Jésus. Ah OK. Ba miracle no zo Lazare la musa ki Lazare. Oris mda la musa camarade na yi. Oris mda sala ke o maye zo abo ba mbisa ta ba likolo tout wana Oris mda sala en Égypte. Merci chers amis. Tout bien la pour ça. Yo de succès na histoire ya Osiris na Osis na Oris. Deuxième étape to yo kota mwana muzino na le kambo ki mfumu kimbangu mais osaki kimbangu c'est ba leli qui dans l'église. Pourquoi? Bon, au moins Bagimbange c'est belé ba benga ngai même partout na kenda na Allemagne comment papa kongo alenga ki mabiso boy kiti na yo to pensa on ka to zela yo ngala za omone noir nyoso to congolais nyoso to ala kimbangis ouais to za bagimbanges Ça c'est vrai. to mona to za bagimbangoa donc biso to za bana fumu kimbango ngala zo baptême na église kimbangis to comprendre oui na zo baptême na église kimbangis ngala zo baptême na catholique té na kulate donc première église on a bandi ko sambela ta na ki mona mukena aja 8 ans eza Pevalongo donc il passe ba mbunda na zo beta pena en Pevalongo na koli na Pevalongo ti na ko zo baptême ti na ko zo baptême na Europe na église kimbangis mais en tout cas na koli vraiment plus mingi na makambo etali bokoko na biso ti na kana na Braza na yebelanga makambo sote na vandi pe na bakulu na vandi na mikolo ebele na vandi na bakoko embana oyo abota Georges Embana que son âme repose en paix papa na biso Georges Embana parce que naza kosala place moko yaki ya bien ya na restaurant alors ba vie na biso Georges Embana bani koya wana toyebanaka pe wana à partir ya wana nasala ba connaissance na bato ebele donc en tout cas bokoko ngana boya kango te na lingango mingi to pekisi pete bato o bazo sambela ba église mosusu neti christianisme to boya bango non parce que eloko biso bato na mokili to koyeba to yeba kango eza kaka ki bonzambe ezaka na mutu nyonso et puis kondima na yo po so otali même Jésus même kimbangu tawa nga bikisa moto oloba nini est-ce que ozana kondima zeza lo bikisaka moto atuni kondima na yo yango ebikisi yo donc biso nde tosambelaka boye so otikaka kondima ata otangi kombo ya mutu moko boye ata otangi kombo ka ya sanza bikisa ngai sanza yeba ngo obikisa yo ekobikisa yo parce que so koti déjà na kondima wana donc ata otangi kombo ya Jésus ekobikisa ata mutu atangi kombo kaka ya sanza ata nyama moko boye ekobikisa kaka. Merci. Il est toujours Kimbangis, donc Azanaï, on attend à connaître l'église. Merci beaucoup, chers amis, les minutes aux habitants. Il y a qu'on a dans l'émission, et vous dans le Congalenga, Boyoki, Boko Konabiso, Tony Jaboko Konabisote, il y a aussi mi monde oyo. Mundela ya kosi ba Congolais, ya kosi ba tout le monde dit que non, les morts sont morts, et pas na bango les morts sont morts. Tu vois, mon mundela na bomba, même Batumbio, Sandrine, na bomba Kango. Ba bomba ngulongo ba batela ngoma très bien ba tsebo na mulangi famille ezui cimetière propre ba ko tsa ko peut pas ni ba yebi ki milimo wana ba batela rango et ça nécessaire mais biso batali biso ni mutu akufi to ba ko négliger ba cimetière
totia yango propriété te kosaka na basimetiere komona eloko pamba or eza très 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 nécessaire bandeko nanga bato mono tofongola babongo na biso toka kozonga en place boyoki explication bien ndenge kongo alenga expliquer bokoko na biso esika euta bokoko na biso esalaka toboyiki christianisme te tokoboya yango te toboyi nkombo ya yesu te mpo tokóma ja aliene na nkombo wana me bokoko na biso nde yango esalaka bavi na biso moto azobela babiki no mpo oloka bapapa oyo basalisaka olobi ke babanganga bobengi bango babanganga te baza bavrai bokoko bayima kosenga bankulu na biso parce que bazali bangunza voilà bankumu bayali oyo bataka bachef coutumier baza mpe na bakombo na babenga bankumu bankulu bazali donc eza nango kendoke te. Merci beaucoup. Surtout dans le Congolais, nous avons temps à expliquer dans le Congolais bien beaucoup. Donc là, nous allons continuer à les épisodes. Deuxième épisode, les avocats taming ici comme Fumu Kimbangu et Koza Malamu Mingi. Moi, il va se faire pour la base de la Matondo mingi vraiment na yo moko Didier Masuki vraiment tukanzamba pambola yo na libota na yo mobimba famille Masuki na mama bana yo mama Nadine Tsenga nzambe pambola e vraiment ndenge au réunir famille ça c'est très très bien que Dieu vous bénisse ndenge to ko loba kaka bande ko na ngai to boya bokoko te bokoko na biso ezali bien na PCP mbote na mama Pauline Beyoncé motema ya Kongo alenga na bana na nga nyonso tu mbote na bango e mbote na Augustin Mukamba na kata Suisse na zala mboka na yo na bosani te bandeko nyonso Rive Kono bambote na yo vraiment tokutana te me tokomona na kaka nayebi ke mikolo ba clip asike bimi vraiment en tout cas merci à trop merci na bandeko nyonso tu famille na bosani te famille Kikani, la donna la casa, mbote na yo, Augustin, vraiment en tout cas merci mingi, merci na bande konyo surtout pour l'ande biso, to linga bokoko na biso, batu na batu, bazana kibo bango, biso to zana kibo biso, ta ndenge to liaka, passer aliaka ni na ndako na ye, aliaka kibo koko, bino mobota la kolia ya passer na ndako, monene passer na kitoka zoko mawana. Maman lambela geni bafumbo bafondo mise en cas donc ça toujours la carte ya bokoko donc to boya ngote to linga yango yango na pesi mbote na évangéliste prophète Kabundi Walesa na bosanité mwana na ye diago Walesa Zamba pambola yo Chiko Sombele merci mingi en tout cas na Alexis Champagne Clara de Bruxelles on va linga bokoko mingi. Merci mingi à solo bandeko tout. Abonnez-vous na vie du public, abonnez-vous na Congo Alenga TV. Merci na bandeko nyo surtout to kotene mbalasima toza wana pona bino to zongeli to kobandaka toujours koloba to ko boya bokoko te faut to lobela rango. Matondo mingi, merci Didier Masuki. Merci nasi to mona na bongo na prochaine numéro au YouTube Bolanda vraiment merci na bino. Salutations à ma femme Nadine Masuki, Moutebi Mkoma Didier Masuki, Alpha et Omega et Didier Masuki. Vraiment, merci Nabino Nabana Nyoso, Plamedi Masuki, Jemima Masuki, Corneille Masuki, Ronel Masuki et Anidi Masuki. Na pesi mbote mingi bana na Nyoso. Mbote mingi na la dona da casa, autrement dit sœur Adrienne, wana Congo ya Bolenge, mais comme Congo ya dona da casa. Donc sœur Mimi. Voilà, donc motema bof Dominique. On a un souverain premier. Souverain. Il y a des données. Mabiala, le président de Pelé, Arifin Mabiala, Jackie Masuki, Lili Masuki, Eli Mananga, donc famille Mobimba. Là, papa. Papa Isidore, Nakata Francfort, na Pessimino Savambote Pelé, famille Masuki, nous sommes au Bazaïna Kinshasa. Tout le monde est bon dans le prochain numéro. Merci et au revoir. Matondo. Ingeta. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon banama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Habibi, Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique,
Et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Et sous l'endamant Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Tikunaga naza kuye biso Tikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avide public Tikunaga ko kilema tukinde Fak kilelondiko Izande fe Fak kilelondiko Tuko sepela Nimukupe oyo binenga vide public Ebinga kea Bamisise kwa komedien Tikukumo Avenue publique. DJ Masuki Avenue publique. Chez DJ Masuki Avenue publique. DJ Masuki Avenue publique.